l'image de la distraction. Il y a un moment où on a Moïse Moïse Mbie na mboka wa bazana ba sinyo yo mtola na ngabo yebe malamu tala album na ya nzemba lo sambo na ngaye atala étoile de David mo kafuka bela bato baloba te oh ça ba signe kabbalistique mama nanga makambo nzambe tala il faut to fokola bino misu ko comprendre Moïse Mbie so tali nzemba lo sambo na ngaye na longa ye tala signe kabbalistique wana chaka o ya fuka maka atombola ka signe oh na apocalypse signe oh eza maseke c'est le diable c'est le corne. Signe ya boy ba Messi ba tira ngo au moins même pas ba jouer même ba quartier américain ba tira signe ba seke et là ba signe ba illumination et puis deuxièmement toi qui comprend nene ba o ba la chose ko ba nzembo na ba gege na kat so ba ebite mari misamba yeba gege na nzembo na nzamba ba na imela nzamba ba defie na kat ya boka gege mai kalamba yeba gege na nzemba mokonzi nanga ozali konzi ayeba gege c'est dire que ce sont des et puis ba qui obligé bango ba mbolo na style wana ya kota ba signe ba noyemba parce que ba esprit ba démon na bango bakobe koyemba ngo église en Nzambe to fungola misu l'air est grave kono atelemi na film ba oyo ni film papa na moni film ozo mingana film erobanda depuis bato ba oyembela Nzambe na ba vente bato ba sela Nzambe na ba black bato ba koti kisi na kata koyembela Nzambe tala ba clip là ba adorateur eloko liboso il doit incarner la présence de Dieu en lui mais ba yembi na biso lelo ba koti na ba manger ba koti na misala molulu ba koti na ba gigi bien na to ko takine ba tuté lelo tala ba frère na biso mais na ko fongolo misu ba Nzambe bele to yemba et uti na monde asifera parce que monde asifera mo bible lobi adoration eza lokola offrande so il bien côté Nzambe lobi na Moïse ba représenter liboso Nzambe agneau eza sans défaut eza sans tache de l'adoration que tu peux présenter devant ton Dieu il faut de la sans défaut il faut de la sans tache quelqu'un fait les choses avec l'orgueil cela montre que Moutou Oyo sait que quelque part Anaba Kiss quelque part Anaba Banjik quelque part Anaba Singala Luket Yangwana Nzambe. Fada, thank you Fada, cher ami, la balandion sont toujours Bozungolo, grâce à Kondabisson, la 4 chaîne, la voix c'est STV, la cadre de la Flash aux vérités, aux présenté par votre humble serviteur Dadi Moukoya. Je dis un grand merci, l'équipe Mobimba, il y a la voix c'est STV, je dis un grand merci à mon PDG Alvin Béa, pourquoi pas John, Maboko Mendoza dans la caméra. Le lot Flash aux vérités, dans la moko, il y a prophète, il y a avec les prophètes Claude. C'est avec lui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission, avant la révélation, message à édifier le corps de Christ, le peuple de Bibo Landae, vous avez été beaucoup monté, vous l'avez pendant émission dans Bouquet Bimakasi, tout comme Nini, prophète Claude Aïe, dans la caméra, à son caméra, pour être invité dans la Moukalelo. Bonjour, l'homme de Dieu. Bonjour, Daddy. Santé de l'homme de Dieu. En tout cas, Dieu fait grâce. Nangolo Nzambe toza ko battre la main. En tout cas, na pesi merci les sous na koleka na chaîne monene oyo
na pesi merci na ndeko na nga John Nazana Sima ya Bilili asimbeli biso caméra et puis na PDG BA. Merci beaucoup vraiment na bandeko bazozo biso na ngonga oyo. En tout cas aujourd'hui prophète Faloba lelo il faut mon sakoli nzambe aloba et ça na makambo na moni nzambe révélenga. En tout cas il faut la partager na bandeko ba Holanda biso. Donc un grand message dans la débit, il faut te sauver le corps du Christ, il faut te sauver l'église de Dieu à travers ma kamouza mazolo de la biso. Donc il faut nous édifier biso. Merci beaucoup Pena Dadi. Ok, merci l'homme de Dieu. Toujours commence par la prière. On ne peut pas commencer cette émission chrétienne sans tout comme on a beau prière moi quelques minutes par rapport à tout ce bazou grâce pour lui à Kolando en ce moment. Seigneur, te péché merci. Bible lobi na ngelo komoko. Tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Tika grâce nous kambabiso. Moli mono leki nyonso ezala guide. Na tiki bandeko nyonso bazola l'émission o bisika wapi bazwami. Tika loboko nous ezala bandako na bango. Pambola biso pe, pambola pe muto ya mbinga. Pambola pe ngam na memi message o talisinga mosali na yo. Na kombo na Yesu Masia, nous avons ainsi prié. Ndetolobi, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci vraiment l'homme de Dieu. Message ni révélation ni au même le peuple de Dieu na mkwalelo. Dadi nzamba pambola yo. Église de Dieu. Vous savez, na yuto za na retraite moko na ndeko luka nzambe na mboka ya Mwanda. Na province na biso ya Congo central, oza wapi na autre bando bengango, a chaîne appellation za ba Congo et le commentant ba décentraliser Congo na biso komi Congo central. Voilà. Naki na retraite, nazalaki na 10 jours de prière wana wapi na bando luka nzambe. En tout cas nzambe alola senga inga kimia. Na nzela moko ya basali na nzambe oyo bayembeli nzambe na mboka na biso Papa Alain Moloto. Yo mto landanga. Ba Papa Alain Moloto basa basala nzambe oyo, nzamba tamboli na bango, nzamba tambusi bango, nzamba kambi bango, lokola ba leader na otali adoration ya mboka na biso ya Congo. Voilà. En tout cas nazaki na kasi na ko prier premier signe on nzamba ola tsanga na moni papa na biso Alain Moloto alataki bilamba ya pembe pembe et asimbaki kan et baneko ngenga et puis na moni afande kit na kiti ya pembe. Voilà. Na moni mosala nzambe et puis na monaki azolela na tuni nzambe signe ozo pesanga mosala ni koloba nini kolo koyebisanga le prophète danga leka Panza Sango, le bel peuple de Dieu, que Ndaï Zambé na siégeaki pe na fandisaki kiti nanga na mboka ya Congo. Voilà. Nena bisimo ke na mona ki kiti et bané na frontière na biso ya entre Angola na Congo na Mwanda na pembeni ya océan et Zoya et na Congo na mona ki na vision ke na est et Tamboli circonférence mobimba ya cartographie ya RDC et j'avais vu l'homme de Dieu. Voilà. Comme ça pendant mutumwa Hollanda abi comment profiter comment na papa Alain Moloto. Papa déjà koufati kabiso. Oh, toyebi yango malamu, toyebi malamu que mutu so déjà koufi to ba langage wana to ko bomba ngote. Mais na ngebi sayo, musali o atambo ina nzambe keba. Nzamba utiliza kaye. Déjà na moment o nzamba ko telemisaye, lokola mutoyo nzamba opesa biso message dans nzela na ye. Voilà. So foli même Bible na mukande ya Matthieu 17 o ko remarquer ça la histoire mo ba biso Jésus-Christ a memaki 3 disciples. Bazalaki Pierre, Jean et Jacques, bah c'est conduit qui la Gethsemane. Lorsque Jésus priait, il s'est transfiguré. Et le deuxième signe, il y a une apparition. Il y a Batumi Balé, oh la carte Israël, Bazalaki Batumoko, Batambo Nzambe, Nakati, Namakambu, Yaminene. Moutoto na combat Moïse. Moïse n'est pas n'importe qui. C'est le plus grand prophète. Et c'est le plus grand leader en Israël. Et puis Moutoni, c'était Élie le prophète. Oh, Bobi Malam. Bible Benabiso, Élie Abimi, Moïse Abimi. Jusqu'à ce que Pierre a mis Bosani, Kebaki na Yesu. Alors, est-ce que n'a pas dresser 3 tentes, Moko pona yo, Moko pona Moïse, Moko pona Élie. Donc, Pierre a mis Bosana qui nous coloana. C'est-à-dire qu'il y a un bâtiment sur Batambo et Nzambe, tellement Nzambe a utilisé, il devient un ange. Donc, on a partagé nos visions dans la monarchie. Yom to la nanga bisika pour la bidon partager mission. Maman, papa, ton côté les bâtons de la église vérité. Ma cambo c'est le canal d'adoration. Namboka na biso Congo, en tout cas Nzamba zolela. Zamba leli, bien aimé le Seigneur. Akita ki trône na ye, na tira mosali na ye bien aimé. Na lobaka butu na moi, ba papa Alain
moloto baza bato bake na fardeau ba bato zamba telemisaki bango lokola nakolo baneti nini basencarna nzamba pardon Dieu s'est carné en lui donc Dieu s'est manifesté nenga lobi ke mon esprit okita likolo na yo donc molimo na nzambe wana otambo na papa o yango soko remarqué na banzembo papa o nzamba utiliser ke na banzembo na ba album na ba nzembo na ye on remarqué que papa na biso ale moloto aki mutu moko lorsque banzembo ne so beta même pas ndana tozalaki to sentir que non mutu moko azo loba mutu moko azo yemba mutu moko azo même ba parole na ye eza ko édifier bato mais lelo oyo na kati ya adoration na biso actuellement to mona makamne so le kala to vivre yango o mona bato bazo yembela nzambe mais otali na banzembo na bango otali na ba texte ba texte na bango otali même ba composition banzembo o marqué que quelque part bato babimi libanda fondement je parle sur la fondement bien aimé église nzambe tika na bisayo l'adoration et sika on nzamba siégeaka Bible dit notre Dieu il siège au milieu d'adoration et de louange donc adoration et ça place nzamba kitaka et on a ya nom to la biso bien aimé Seigneur tant nzamba zolela na zela musei na ye papa le moloto bien aimé na moni papa telemi donc c'est-à-dire na ko comprendre que muto ako succéder mission on nzamba pesa musali na ye donc muto ako za relève wana to bona le Moïse akufi je dois avec relève to bona le Moïse akufaki Caleb atelemaki nzamba so bana chapitre 1 yom to la Bible alors maintenant Moïse mon serviteur est mort je t'ai choisi toi Josué tellement conduis mon peuple mais ma bango lelo RDC on remarque to mboka moko on se to tala na ebité so bato batalaka c'est un pays to ebi ko kumba mela nzambe c'est un pays to ebi ko kumisa nzambe mais lelo na mboka na biso place d'adoration et ça susu pensande nzamba ndo tamona mosai na ye papa le moloto quand nous wana zoloba ke non muto remplacer papa le moloto azati to mona ki ton papa le moloto akufaki to mona batikelaki papa na biso Toms coupe Gaël ye successif ya le moloto ya ye muto remplacer papa le moloto te la façon dont ils zoloba ke non papa le moloto simbi kan na tikela ngo Toms te t'as dit merci beaucoup bien aimé Bible dit vous connecterez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà. Na lobi boy na mépriser musala oyo papa na biso Tom so salate. Na mépriser pe musala frère Blaise au salate. Yango na zo le na frère Blaise. Frère na biso Toms. Bien aimé, vous savez mutu na mutu en appel on nzamba bengeli. Mutu na mutu na mission on nzamba bengi. Nzambe atelemisaki à l'époque papa na biso Alain Moloto. Na boyite ke ba deningo de bazalaki. Na boyite ke ba papa na biso ba oemba Matu Samuel balaki. Na boyite ba génération ba frère Patrice, ba frère Mete balaki na boyangote. Mais bien aimé, et na bato yo nzamba tambola kana bango, pe nzamba tambusaka bango lokola ba leader. Na lobaka awa ba bota maka leader te. Pardon ba koma ka leader te ba bota maka leader. Ba papa le ba bato nzamba sala en fait atelemisa bango lokola bato ba telemisa trône ya adoration la kata mboka na biso tant on ba ndeko tuninga question ba papa na biso Toms bazali ba frère na biso Blaise bazali ba frère Toms bazali c'est pour cela na on ba bino groupe Gaël nzamba on est là on sait na bino bo telema et ça kate que non bisika bozali so non Dieu a besoin que mission on appelle nzamba pesa mosai na ye papa na biso Alain Moloto bo telemisa yango tala mission on papa ale na biso moloto tant to lobela adadi atelemela ki bebe esprit oyo na kata mboka na biso ba démon géant na kolemba ko denosango te merci beaucoup ce n'est pas pour rien lobi loke boba que papa na biso ale moloto il a été empoisonné 17 fois pardon 17 fois na mboka oyo ba empoisonné 17 fois na on peut bien ba monanga comment ça na expliquer to vivaki na moment moko na mboka oyo so tani 2010 2011 2012 plus de 3 années oyo yaki na batu moko ba succédaki pouvoir na biso na RDC to di malaw batu loka ba obemina batu loka ba batata pon ba loma cravate rouge to lobaki ngo tala bato ba yaki na mboka ba telemisi misala na bango franc-maçonnerie etelema na mboka oh qui se faisait comme na bafou batu bazokufa batu baolemba basolo hôpital etondaki oh trône ya diable evali na makila le diable aime le sang yango défi totelemi lelo tona besoin mboka na biso Congo RDC toyebake nzambe atelemisa ton adoration quand Jésus règne yango Bible lobi Dieu siège au milieu des louanges et d'adoration baloma cravate rouge tomona yango na mboka oyo c'est-à-dire batombolaka franc-maçonnerie
et ça pouvoir moko et à qui pouvoir voir la maçonnerie et tout le monde qui a la maçonnerie ça tué la tour de Babel selon bateau et information on remarqué bateau la maçonnerie bah là t'as l'homme en cravate rouge bah télémaki tout le monde malade mais le temps va comme on a bango là la combo batté parce que ils ont droit à la vérité bah on peut maintenant qu'on va télémé la mboka bah tata pour nous à l'époque maintenant c'est référent encore papa là yemaki moto kitisa moto yaya esi kisa misala ya satana ya mboka na mboka sembola loboko tolingi tomona kembona sembola loboko tolingi tomo bien aimé na yebisa batuloka ba papa le ba défier qui m'esprit ya nation tomona quand même na bamboka ezaka na batotem nango so ke na Gabon okoyoka babenga bango baza les panthères du Gabon so ke na Cameroun babenga bango les lions des innotables so ke na Côte d'Ivoire babenga bango les éléphants bien aimé RDC ezaki mboka à l'époque bango bango ezaki simba ezaki lion na tanga Mobutu et na pardon tanga Mobutu ezaki lion léopard na tanga Kabila pe komaki simba na tanga Kabila fils et gauche komaki léopard c'est pour dire que chaque pays a les esprits de nation mais papa a imposé qu'il est Dieu dans l'adoration imposé que mboka et ça mboko et puis il y a une histoire moi na bête la biso lelo yom tola on a décidé que partager mission c'est votre humble serviteur le prophète Claude Louis maman to le kana a te poto finga bato to le kana a te poto critiquer bato to le kana a te poto mais to le bino ba vérité ko sunda yo bible lobi mon peuple ba kufa pona manka nini il y a révélation ba na révélation c'est ça des choses un prophète a muto ke ndako kota aso fouiller na molimo ya nzambe alekani papa bino ba vérité afin que yom tola na biso de mission aux ala béni papa le moloto à l'époque tanga imposé qui adoration banze moloka bambeka na motuya ozali mbeka oyo to oyoki même nzembo place walaki atelonga go prier te faut contre la prière yana bato ebele na banzembo na ye ba ki édifier bato babongoli même motema banzembo lokwa les fruits de mes lèvres kolo yamba lo embonanga libonza ozali tala banzembo donc oyoki nzembo wana na place walaki obi te non muto oyembelaka nzambe te mais nzambe akiti nde kati na ye c'est ça un adorateur eloko liboso il doit incarner la présence de Dieu en lui mais bayembi na biso lelo bakoti na bamangi bakoti na misala molulu bakoti na bagigri bien na to ko takine batu te lelo tala ba frère na biso tala ba papa le ba telemelaki ba style o ba makoma ba ela biso non pe bino histoire le groupe makoma o ezalaki l'idée à l'époque c'était Pengani mais Nathalie a telemaki pourquoi parce que là bakendaki na Hollande landa histoire au malade maman yom tola nanga landa prophète a lelo a fungola yo comprendre na ye ko boya ba adoration te nga naza prophète na telemela kama nzambe te mais na yo ko fongola misu banzembe bele to yemba e uti na monde asifera parce que monde asifera et un monde bakenda ko somba ba danse bakenda ko somba ba musique bakenda ko somba ba nzembo nde badengo le monde asifera na kati ya monde ya sifera to na esprit o to bengi ya liboso eza démon o to benga Perus o ba makoma bakenda ko ngolo Hollande tango ba makoma bakomi kuna ba pe bango succès à 10 ans l'idée c'était Pengani mais Nathalie par rapport il y a na monde spirituel batela bato bana la bilembo et on a tout musu bana bilembo ya monde à ténèbres yango le monde ngo to ba prophète le malheur te papa nanga dadi o tala o monde que non le Nathalie makoma ko yembela mokili tala ndenge santé me komi na o critiquer te tala ba tatouage na to ya émission biser o kala mingi te ay to yembela nzambe banzembo na ye ba mwinda bomo banzembo soki ya ndenge nini mais tala benzine tala se yango mona loba adoration na biso même bacoudrement omona moto oyembela nzambe tala sukatie tala bamanzaka tala basile bien aimé yango bible lobi adoration eza lokola offrande so oyebi yango te nzambe alobi na Moïse boreprésente liboso ya nzambe agneau oyo eza sans défaut oyo eza sans tâche donc l'adoration que tu peux présenter devant ton Dieu il faut eza sans défaut il faut eza sans tâche les groupes makoma s'il vous plaît landanga Nathalie a continué à demander de Pérus la salle alliance bayeli biso esprit yango bo comprendre na Hollande yango bo comprendre style mo bayeli nango kanga Congo mobimba bando benga bango so jeune fille ba mama bolimbisanga il faut na ba vérité un prophète c'est comme docteur il faut fungola bino ba critique pour comprendre bayeli biso style moko soki mona mo sala tolo minene poitrine mabele
soka evimbi oh tala makoma ne minene oh molimo wana yaki molimo ya séduction bah biso na corps du Christ yaki nini il a fallu ba présenter biso parce que sirène a un esprit à séduction au bon la sirène malade sirène a ninganaka au bon le pele ba fier rebelle de bana ba so na habité so bo comprendre image ba mela biso na corps du Christ c'était l'image de la distraction ya mo marambo na le ba bino to bona ko ba Moïse mbele no Moïse mbele na mboka wa ba na ba sinyo yo mtola nanga bo bengo malamu tala album na ya nzemba lo sambo na ngaye atala étoile de David mo kafuka bela bato baloba te oh ça ba signe cabalistique maman nanga makambo nzambe tala il faut to fokola bino misu ko comprendre Moïse mbele so tali nzemba lo sambo na ngaye na longa ye tala signe cabalistique wana chaka o ya fuka maka atombola ka signe oh na apocalypse signe oh eza maseke c'est le diable c'est le corne signe ya boye ba messi batiaka ngo au moins même pas jouer même ba quartier américain batiaka signe ya maseke eza ba signe ba illumination tala bato mamba be sur l'adoration bien le Seigneur yango mamba boye prophète enfant na nini il faut la téléma na monter au créneau pour la fongola afin ya bato ba na biso ba comprendre que non Dieu a besoin il y a adoration où ils ont sans défaut où ils ont sans tâche groupe makoma il est sur première signe d'abord séduction dans quatre églises mais comme bien sûr style il y a basi sur poitrine vimbi où makoma ne mimieni et comme elle la terre mais affecta qui bat deuxième signe tala basuki bakanisa yaki le ba rasta bulo bo ndengana il y a on terre la prophète le roi Joël Francis tala basini bachaka na tata la maman na eto ke na retraite na bondeli nzambe nzamba le belenge tala basini ba Joël tatu bachela biso eza basini moko tala ligne boye na boya ngote mais ngana ebisi bino ke ligne wana eza l'étoile du temps et liko ba bo et ala ba illuminati ba koti ba kabbalistique ba koti tala ba bilo ba benga ba nuka wana eza ba terme moko kabbalistique ba te à mon église et ba secte ya diable ya donc prophète le quoi la badette Joël Francis alors ba kedo na mamanza me mutaleki ayate oh dans les choses de Dieu l'homme de Dieu on se complète mutaleki ayate Bible c'est poussé par l'esprit même là pour la télé et nous combattre la l'équipe prophète belé mais c'est poussé par l'esprit quand quelqu'un fait les choses avec l'orgueil c'est là montre que mutu oyo c'est que quelque part ana bakis quelque part ana babar banjik quelque part ana basinga la luket ya wana nzamba lobi nanga musela nga tu dois dénoncer la vérité au sein de l'accord du Christ lobela bango bo solo et belé bango si ba nanga nzela ya nzamba la tinga film kono atelemi na film ba oyo ni film papa na ni film ozo mingana film e remanda depuis bato ba oyembela nzambe na ba aventure bato ba sela nzambe na ba black bato ba koti kisi na kata koyembela nzambe tala ba clip na bango tala ba clip na bango l'autre yoka ba histoire na kaka mboka o bato yoka ba papa le tala ba nzambe loka ba les fruits les œuvres tala ba nzambe loka ba agneau mwana na pate otali nzambe mama tala tokolemba ko dénoncer vérité te muto atamboli na nzambe na vérité tokoloba vérité wana poto bika awa toyeko critiquer ba musu te to ni ba misusu bandeko oyo bazui relève lelo bazongisa biso d'adoration nzamba oyo la titi na ye polele nani oyo akoya kozwa relève dadi nani akotelema na adoration na mboka na biso mutu aza te bango nyonso bakomi na kipidité molimo akolula nga mpe nakoma na yango nabeta bastade lokola bafere nakoma mpe lokola toboyi te wana papa le moto asili kani wana etikali vite même batoms bamérita mani bango bazoemerge mais na kati ya kosala continuité parce que Dieu aime la continuité nzambe azalaka boye soka bayina donc tolobaka le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac le Dieu de Jacob mais toyoka bango te est-ce que yo mona déjà Blaise atelemi frère na biso Blaise abi que moi j'ai fait la continuité de papa là na groupe Gaël il le fait arsala yango te il ne le fait pas il faut que toloba vérité mais na minute so toomona bafemme le roi bafemme Tama banzembo na bango toyeko critiquer te amina boma donc basere bakomoyemba plus bavi na bango bakomomela biso makambo toboyango te toboyi te toteli même basire enis manyang bazoyemba plus bavi na bango nzambe longola na kiseso nzambe alokotaka kaka bato mais towana besoin ya agneau bopresente biso adoration oyo ezali sans tache oyo eza pure. C'est ça. Donc on dit prophète a voulu dénoncer. Moutou à côté le maroza relève d'Adi Azate. Nan à côté les bas. Bien qu'on relève. Même la coupe Gaël. Bon on se remonte à la mission papa. Nan à continuité mission au wana. Papa bandaka on a nzambe.
c'est un homme que Dieu a marché avec lui. Papa Henri, papa P, mérité en il y a la musique na biso Congo et ali comme génération lorsque nzamba tombola ki papa là on a na sima na yaki pe na batu ba Frank Moulacha bazalaki bari papa balaki ce que batona ne stomba ke na école d'adoration to boité ba dia na kata génération ko bima mutu mukie na olo balelo ale ko soit pe à moi relève mukie Michel Bakenda to bona kango lelo ba to remettre na style Michel Bakenda ba chaîne belé ba bino e ba prof facile so monengo malam ba to belé ba ko imiter ba frère junior o ba ema e fongo langa lole ba to belé mais Bakenda yemoko na olo ba bino Bakenda ce n'est pas le problème si c'est quoi mais lui-même face il y a conduite na yé na mona une fille na lemba na ora ko na kumisa été c'est un pit alors que non Michel Bakenda bimane tina sima pardon j'ai voulu la vérité Michel Bakenda bimane tina sima mais na foi de la anal il y a moi na moi si ya ninga sima alors ba ngo boye TV yango bible le bien muto asa modèle il faut la marier d'une seule femme tala basine yo le que ba frère na biso pas divorce ba numo ba la ba cité ne soit pas que c'est ba na ba makang c'est ba na ba vie à salité mais makambo yo to mona ko papa la ki bongo te na ko critiquer te bien aimé na ko finga ba tout mais pour ça na ngesa adoration na mboka na biso il faut toujours ça on esika na nzamba zo lela to tienzamba wapi na ko yembela ye tala banzembo na biso belé bien aimé to koti ba sentiment tala lelo même bano ba majabu ba oya lelo na ko loba bino ne monsieur so ya ba to na ko partager monsieur je vais parler de réalité sur le groupe Manjabu ne bana na bazoya makamuni bana na bakutana yango tala nzamba fongolinga misu ngana prophète wapi na telemina défendre vérité na kata corps du Christ voilà ok l'homme de Dieu to la na bokebi nini to beta lisolo ya makoma ou to beta lisolo ya avocat ya makoma to tali banzemo makoma ebele ezaki à l'époque mona ba jeune ebele pe ba bongola motema na banzemo na bango na ba album na bango o ça la succès même na bedu to banda koyemba yango si quand l'homme de ton obé tel sur Nathalie Bakenda aussi qui ici et tout bah c'est vira et tout na to moni ton ba baki na pepe moro ya adoration au même ba banda ko sepe anango même ba nzambe banda ko sepe anango ton obé que non ba yaki ba sédoua ki église na nini papa nanga dadi tika na ebisa église de Dieu oyebi likambo nyonso oyo to telemi to loba na bino c'est que spirituellement to soit qui terre ko détecter pour comprendre yango et là le besoin de bezani on va que l'esprit de Sifera déjà esprit oyo ba ke na ko somba banzembo ba ke na ko somba ba danse ba ke na ko somba na ba cri na ko le bino même pépé calé on a le bino parce que to le sur l'adoration ba to benga ba yemba musique à mokili ba yemba ça banzembo lo ka album lo ka ba cortel bayemba biso yaki ba prière ya maikari na kati dombi ba bayemba ngote aussi c'est une prière un prophète a moto akendaka au créneau pona ayebisa opinion même frère na mino boloba faire nzembo grimoire so moni même album na benga boîte noire boîte noire ce sont des esprits oyo vana na kata mai donc on a même concept ya clip na ye asalango na mai akina nzembo yemba papi grimoire donc grimoire na ba perus ce sont des démons qui filent dans l'eau ba mami wata ko baba demo musika parce que mami wata bobe abanga même mutu do abanga la mutu oui abanga la même mutu do mami wata c'est un esprit moko derrière quoi bato ba kufa peut-être ba kenda ba esprit même de la utiliser ngo mais ba grimo eza ba bota ba demo ya mai do ba demo ba bota ma ya mai ne ba demo oyo groupe makoma ba ela biso ba ki l'esprit ya Pérus l'esprit de Pérus et de grimoire donc ça dit que on a passé un exemple faire ya mbanzembo ya papier ya grimoire et puis makoma ba mbanzembo na bango ozali mwinda ya bomoy na sima na mai na clip botala ba clip na bango donc on a elonga mi ba pesa bango sirène na esprit ya séduction bapaki na matolo banobenga à l'époque bobenga bana basi makoma minene mabele minene c'est-à-dire comme elle roule la terre et puis suki na bango et comme elle roule ba rasta basele ba style moko so des herbes biloko moko o ba yaki na ngopo en fait ba me makoro du Christ na kati ya nini o to bengi distraction ya mibale ba ba biso na kati ya nini ya ko biso na kati ya distraction ya ngona olo ba na église de Dieu yom to la nanga banzembo o to olo bela bino to boy bino te kaka to boy se bino boy banzembo mais non si to ba sali
nzambe mais banzembo tozoyemba il faut que nous komeka koyeba eza inspiré de l'éternel soit donc nous sommes bango na bamene na bamonde na bango nde question na autour de bino soit evite pas nzambe soit bayoki tona l'esprit na bango yango wana aza koéclairer opinion ya corps de Christ totelema bien aimé totala badoration bapapa ale moloto bayela biso na mboka oyo banzembo lokola bapapa ale comment moto ayoki nzembo bapapa ale moloto ayoki nzembo lokola bamwana na mpate ayoki nzembo lokola eyoki ke mutu place alaki même alingi kosambela te yo naye kodévoile bagroupe makoma tala yo Nathalie akomeka baconcert ya mokili tala yo Nathalie même santé na ye otali même baseline on remarque que même bato oyo oyo balekaki kosala bautiliser baesprit ya basirene baesprit ya babiance baa nango baesprit ya bariana yango Nathalie makoma yango moni Nathalie makoma premier album oyo révoltaki album asalaki na wera na nzembo ya croix rouge yaki deja initiation mobimba ntango ayembi na wera esili alongo banose alongo masuba album nzambe te tia okendela papa wemba boyebi yango malamu oyo basecte oyo akotaki eboyisaki c'est comme les gens là oyo lelo oyo avant beleso bagege beleso basida misapi bakorde bailluminati so baotiango eza mpo bocomprendre baya basino bango bakende kosalela biso yango na monde asifera et puis deuxièmement toyaki komona nini bango bayela biso sikoyo banzembo nango bagege na kati so boyebi te maye misambo ayeba gege na nzembo na nzambe na imela nzambe badefie na kati abwaka gege maikalamba ayemba gege na nzembo mokonzi na nga oza likonzi ayemba gege c'est-à-dire que ce sont des et puis bayaki kooblige bango balongwa na style wana ya kotia baside bo banoyemba sikoyo baesprit badémon na bango bakobe koyemba yango église en Zambé tofungola misu l'air est grave surtout pour l'adoration lelo tala adoration papa ale moloto bamela biso kata mboka oyo nebele ba maso tala ba ser ba lelo beti ser tama amina boma moto amina petit na yo ça montre c'est que tambola mabe amina bomelo moto o Nzambe aza un être suprême bilobi okobanga mokondi Nzambe na yo o mona moto ayembe na Nzambe o memba banzembo mo lokola o la fantaisisme na Nzambe hein bakomoma biso plus bavie na bango ke bayembela biso agnon dans l'adoration mutu fa bunga il faut Nzambe na apparaître Jésus a sa place parce que bebi kombo mon côté oyo epesamele biso lokola kombo na Yesu na likolo na sepe na samabele comme le nom de Jésus mais dans l'adoration est-ce que va présenter biso le nom de Jésus soit pour moi présenter ma vie na biso ma vie na bango pardon tala ne bango peut-être ma vie na bango bazo meni yango même lelo tala ba sel na ba koti ba ranking groupe na groupe ba yoka na raté elo ba yoka na raté to yango malamu to passer ba moment moko même biso ba sangani to prier pour na bango mai kalamba ba lobana tena Moïse mbi to tele même frère Patrice akena matanga ya kunda assistance ba bengani ye nous sommes bien montés parce que babiki yo na matanga ya ndeko ite kokufa wana boboele mbongo mamba financement na matanga ko de ba boy frère Patrice je donne dit qu'assure relève et puis na suka ba ko telemela ye voilà yo to na besoin ba to ba yo mbelanze ba te no ba vie na bango to na besoin comportement jouer rôle bien aimé lolenge na yo bi mon Christ aza mwinda nous sommes la lumière. Il faut influencer. Nous n'avons pas de yaya. Tu es critiquer, tu es finir. Il y a un zamba du melaki mosali naye. O atelemi le bosso nabino. Le prophète Claude Mouye il bien aimé. Zamba le bisinga batu batzonga. Na adoration zamba pese mosali papa le moloto. Tala banzembo papa le. Tala balbo papa le. Tala banzembo loka bambeka banga bamoy. Tala banzembo loka ozali mbeka. Oyo to bonzeli nzambe. O tali na même nzembo atoli ko prier te et puis ça au prier au sambela ba papa le biso no malam ba bundi ce qui ba loma cravate rouge na mboka oyo so boyebite ba esprit ba mela biso ya franc-maçonnerie ba papa le ba telemi ba bundi na ba démon géant na so Congo yango moni ba nzembo loka ba moto kitisa moto etumba misala satana bien aimé to lemba ko dénoncer makambo te makambo to le ce sont des vérités. Ce sont des choses et histoire de berger biso basal nandam on va passer biso mbela ya ko rebela la carte corps du Christ et c'est le téléma to défendre l'adoration biso zonga na trempe na yango et zonga na crédibilité basi ko yemba plus ka ba vie na bango mais ba tombola nde agnon basa nzambe ne sika na ye lorsque otoa ko adorer nzambe il faut atika la likolo biso tsai na se le ba monsieur la présenterie. Le même son Babylone monde est là bas vie na bango ba longoli place en Zambé c'est un peu ça bien aimé le Seigneur. OK voilà l'homme de Dieu tozola ndo na bokebi malamu siko l'homme dit banze munini oto koyuko yoka
que oyo azo adorer nzambe et papa biso Alain Moto oyo biki atimbi kan tisco kan atikeli relève ça te papa c'est que bango nyonso on a bandimo nyonso ezaka nango ya nzambe tout yokaka bien non je peux pas dire que ezala likabeza nini omoni lelo oyo na makambo nyonso eza na ba vrai et na ba faux parce que ba vrai banano biso toye ko défendre oyo tobengi musala oyo papa Alain asalaki na kati ya corps du Christ parce que nalobi que na makambo ya nzambe toa na ba branche mibale toa na branche ya département d'adoration et puis toa na branche ya département ya batei koyembela nzambe eza koteya so bato ayebi yango te un adorateur bien un chantre aza moto azoteya biso me na nzela ya koyemba ena moto mosu akoti kilte mais akoti oyo na présence ya nzambe te mais akoza koyemba nzembo apamba esimbi motema na ye yono nzelo album lokola basublime 1 basublime 2 bato baolanda biso banzembo ya papa Alain comment ça édifier les gens comment ramener bato na présence ya nzambe moto akoti auti nzembo boye epese même mposa sambela bien aimé toboyi babisu te tolingi babisu te non tolingi ke trapo papa Alain moloto oyo nzambe atambolaki na ye nde nzambe atambwisaki ye continuité yango tolobi ke banzembo ebele ezoyembama awa epuis na émission ezoya nolobela bino il y a aussi des musiciens chrétiens oyo lelo nde toloba boye bien aimé baoyemba na baesprit impire bakotisi baapostasie baabandonne foi bakoti babague magie bakoti manger na mambo oyembela nzambe na olobela yango na émission ezoya na koloba mambo ebele na kolobela mpe mama manjab je vais nakomata na créneau nakofongola bino des réalités des choses au même place bovana bobi te non tona belo totombola nzambe na mboka oyo tobima na kati ya distraction toprésente nzambe agneau oyo eza sans défaut et puis sans tâche c'est ça l'adoration l'adoration c'est une offrande offre nzambe no agneau nini otombela nzambe loyemba ndenge nini loyembo esimbami na nini yo naboyi banzembo mosusu toyebi banzembo ebele mosusu ezoyembama awa euti na nzambe te eza tiré na bafait étranger bakoti biso mambo ebele na kati ya adoration leo tomona bapasteur kola marcelo bakomoluka so bayemba na mboka oyo eza bascandale tikala na mate okomokola tina kaka bayembi epuis branche ekomi ke bayembi ebele bakomona environ koma bapasteur oza pasteur koyembela nzambe eza mabe toboyi te oza pasteur okoyembela nzambe mais kokangama na yango nde tokomi lokola adorateur non reste un pasteur reste un prophète mais tu adores Dieu toboyi yango te même nga nayembaka nalingaka koyemba mais natikali kaka prophète nanga na nga bien aimé totika moto nzambe abenge na vocation wana asala vocation na ye moto mpe nzambe apesi ye mbela wana atika na mbela na ye. Ok, voilà l'homme de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci vraiment pour un message au PC Bana Nzambe par rapport à Mamboutali Adoration. Qu'est-ce qu'on peut retenir dans le passage nayo? Le numéro de téléphone pour un merci beaucoup Dadi. Et l'eau qu'on a collé le peuple de Dieu, Zamba Bimele Moussene, Obozo Mounangaï, Betantolo, prophète Claude Mouye. Mon numéro c'est plus 243 89 20 29 379. La bande Koloba, plus 243 89 20 29 379. Là qui est en retraite, la moni papa Alain Moloto. Bien aimé, papa Alain bato nzamba tambisi bona mboka oyo lokola ba ange na ye ba telemi pour ba défendre mbela mission bazwaki na nzambe papa Alain Moloto bato oyo bafandisi église na nzela koyemba bafandisi corps du Christ pardon na nzela koyembela nzambe na moni na kata retraite na moni na kitsa pembe alati pembe pembe na kana pembe azolela bien aimé alobi na kati na koyembela nzambe azolela parce que lelo ba génération bazobima tala nde batengamisa adoration bakoti ba rap na koyembela nzambe rap ya biblique te totala biloko ezoko édifier corps du Christ omoni bakati ya koyemba même bacoudrement bayembi lelo omona bayembi baoyemba oteli oyo bayembi baoyembela nzembo ya nzambe to bayemba nzembo ya mokili to baza wapi point d'interrogation toye kojuge te mais tozopesa bino bamakambo bokocomprendre ke lelo adoration na biso papa alauti nango wapi na kati ya mboka oyo auti nango wapi mpe lelo oyo adoration na mboka na biso Congo ekomi wapi yango lelo bajeune oyo baoyembela nzambe bakomi bakipide bakomi na molimo ya kipidité nakoma nango nabeta bastade surtout bastade ebele boyoka oyo natelemi nango yango te yango tokotunana tokolanda bokopane te na bastade na bango baobeta nzambe ana kati te bokomona mpe ebele
bokotala makambo mosusu bokodécouvrir epuis ngai nakosonga ana émission nakodénonce ngai lobe na bino nzambe ya lola omona moto obeta concert ya nzambe mais aotia prix en $1000 $100 est ce que un pauvre wana mbongo voilà l'homme de Dieu émission merci vraiment l'homme de Dieu chers amis fidèles nous sommes arrivés à la fin de notre émission c'était votre humble serviteur Dadi Mukwaya partagez likez vidéo nzambe lola akopambola bino nde toujours na bala suka émission numéro l'homme de Dieu za wana benga et commenter likez vidéo nzambe lola akopambola bino j'ai un grand merci na John Maboko Bindo zaki na sima caméra pourquoi pas à mon PDG Alvin Bea pourquoi pas aussi à maman Patricia depuis Paris pourquoi pas aussi na batu nyonso bazu grâce au Lord kolanda biso compte mona loba toujours suka bafwa bachala vite à Nicole on se retrouve à la prochaine bye bye merci l'homme au revoir